tike mo vanzina bo santu ozinga mina bajeno bakoye mela kayo tongo pe kwa zambe na goya ola tike mo vanzina bo santu ozinga mina bajeno bakoye mela kayo tongo pe kwa MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Chanteur et bon compositeur, mutakoro pona mbeto alali kuse mutapona kandoto te, dena lota kandoto wana. Papa na telemaka pembeni ya chemin de fer na rai na pembeni, na moni batu na musika bazoya. Babemisi bango basaki be bango so bazaki na bashani na makolo na lobaka toujours na insistaka soki makambo na lotaka ezalaka lokuta pona nuire image ya mosali ya nzambe vi na ngai ezala mauditi na kufa na yaka awa pona oluka beste si je mens les enfants de Dieu bavani baolanda nga nazala maudit le papa le moto azaki aimé na bato bato beye bazaki ba fanatique na ye biso ni tolela pe ale moloto mais après ya ba souci wana ni na moloto ndoto wana na kata chemin de fer bato bazaki belenga ye mokote bilambe kata na sikoyo mutu na ki ko reconnaître na souci de ale moloto no souffrir boye azo kamba ye pa otana ngaka azo kende ti ba kei na souci boza ndoto na forme ni robe ba pantalon chemise ya kokata na pantalon ya pembe na chemise ya kokatana asimbisaki na mukongo na bashene na mukongo na bashene mako bango nyonso ne bangela bazaki ezaki aye moko te mais on a le contentaki on a yebaki ezalaki ye voilà la chemin de fer babena kati pasi te elekaka nzambe azoloba makanisi na bino eza ya ngai te maloba mpe ya bino eza ya ngai te soki moto akufi akendaka na séjour de mort biso nyonso bahumain soki tokufi tokokende na séjour de mort. Mais dans ces jours de mort, on a deux appartements. Tout ça, c'est d'Abraham, dans le lieu de Tourma. Mais nous, on a ces jours de mort. Donc, nous, tout le monde, on a un paradis jusqu'à présent. Et puis, si pas, c'est si mawa. Bien aimé, la monite au bon de là. Il y a un mot de tout, passe au la makomi, on non. Moi, tu as dit, IGTV, mon frère, c'est que j'ai une grande dame avec un grand GK dans le cadre d'actualité, on a dit, quand vous avez dans cette émission, malgré que je suis vraiment fatigué, mais bon, je suis exaté. Tout ça, la émission, et puis si on a passé na kanda na maman se sangane. En fait, il faut que depuis kala pour naie moloto azalaka nzambe te pour pour banda côté ka CD. Na lekisi fallait na tshila bino na ebandeli ndenge jif il faut ngi azoloba avant acha témoignage oyo ya ndeko oyo ndoto ya ndeko oyo moloto banda koteka CD azaka ya nzambe te mutu oyo azoteka CD chantre nyonso ateka CD aza ya nzambe te et puis moloto akufa na sida bato clinique ngalema babengaka bango moloto akufa na sida azoi maladi wana wapi mwana nzambe kozo maladi wana ndenge ne azaka ya nzambe te bande onanga non c'est mission à pied levé mais bon ça la kaka sinon mama kolobeza vraiment moi ebele mais tout le ba est essentiel quand de na ebisa bino to banana na ndoto o eza ndoto yete mutaloti ya ndoto mutu mususu aloti qu'est-ce qui prouve que ndoto wana eza ya solo to ndoto wana uti pa nzambe parce que bible zolo bana biso de même que bandoto ebotamaka na ba multitude d'occupation ba penser ko bota ndoto ba occupation ya journée ko bota ndoto satan na parole de moto ndoto satan na parole pesa moto ndoto nini zo la ndoto ya tata neza ya solo bien bible zo la biso to discerner bandeko sur 15 révélations to message to ndoto oyo bato bazwa sur moloto après liwana sur 15 j'ai dit 13 et confirma que moloto en arrive na lieu de repos 13 et confirma que moloto en arrive de repos pour nani il faut ko s'accrocher kaka na les deux autres où ils bien te
Et l'on dit que notre tatou a PCZ. D'abord, la personne au bout de Ndekoana, le Messie, là, moi je le connais. C'est un prophète, soi-disant. Israël n'a pas de yangwana, azana orphelina nae. Et nasi na sala bado na orphelina nae. Na banda ko benga e, après ko sala bado na orphelina, na banda ko benga zo ya matin, na zo tikele ba message zo répondre te. Ah. Na ndo ko mena zo répondre, on sait les voix sur mon frère. Mais comment et puis c'est tellement kanda. Mutu penza zo komela yo azoko ozoko réagir te eza nini atomboka parce que tant na biso bon na biso là eza manque à considération quand même ce mutu azoko komela ba répondre comment expliquer aza son problème à misu éviter so pas ebo aza un problème retard so pas ebo tant je sais pas mais ya loba aza un problème à misu et moi tant eza te on ba no mona message on te ce façon réaction na ba ndezara ma be na niveau que to swana. Imaginez nga yo ça va donner orphelinat na yebeto soani. Et à part ya ngonde quoi kinda ko tika biloko na orphelinat onga na tindaka. Période moko aye ko zonga ka na orphelinat wana zo ya tria babilamba na ina biloko misusu mso rebi ah biloko na place na boake yo zamala mungena ko tika ta na orphelinat. Akenda kuna ah ba boni papa mikolo bile sko hotala ye on dirait avec dédain. Ce qu'on dit que ça brûle à comprendre. Oh, papa, vous avez un sous-souté. Oh, mais tu as une fois que tu as bilo quoi, habité de non reconnaître ce qu'on ne comment t'as eu un rapport avec une grande dame. Na oka so ni muko za na miso bato. Modèle mutu wana a dénigranga ya tal donc na dona na lobby même na vie na la pa bref bande ko pona kene na lisolo molaite. Année passée na monaka na chaîne Morokara, parmi ma chaîne alikara na réseaux sociaux. Tande ko wana. Bazar osenga aide pour na orphelinat tout ça na benga ndeko ya mukolo chaîne wana pour na etoyeba ni pe to sola na bengi ndeko Brice mais mutu na bino wana ngana sunga ba orphelin mais lolenge na eza dignité na courage kuto ya otana abisinga mama limbisa soko salango pona bana quant à lui. Tout le monde se plaint. Il est bizarre. Azana comportement moko donc na ebite so abi batu nyonso ba se plaignaka ka batu nyonso ba lobaka azama kamo mabe moko tum siko boye bisanga mutu ami benga mosela nzambe il est prophète soi-disant mais tout le monde se plaint azana lolenge ya mabe ya evangeli azana makambo mabe azana bizaleli mabe. Ye mutu aloti ndoto ke moloto za na lieu de tourment boyebisa ngai est-ce que mutu wana azosala l'évangélisation ya nzambe parce que déjà comportement témoignage na biso ezala évangélisation siko une personne soi-disant mosala nzambe oyo bato nyonso bao se plaindre na lolenge na ye ke eza ya malamu te tala ntina niveau bato balingi meme kokende kosunga bana na orphelinat na ye te parce que azala bizaleli mabe siko mutu wana ye koyebisa bino kaloti moloto na séjour de mort bongo so aza na ye évangéliste ya satana aosala na propagande satana nini zo prouver que ndoto alota nzambe mutu apesaki yango pendant que moko na za dignité de ce qui veut dire le leçon enlèvement et ça lui akokota te parce que témoignage na ye eza ya mabe parce que yene mutu ayo obisa bino moloto za nzambe te aza na séjour de mort pardon na lieu de tourment po ya monaka bref bandeko côté wana tolongwe mais est-il que bato bele bazwa ba message papa le moloto za na lieu de repos nga moko ya pas longtemps on opesa bino message ici ndeko oh muso nga lota moloto taba 3 fois ale moloto nga lota taba 3 fois à part non ba témoignage ba to mususu tolongwe côté wana il faut nga ko confirmer par rapport ya oyo ya yebi nini moloto banda côté ka CD et azote ke évangile bandeko et bible bomona gezala zamba Bible bomonaka. La parole de Dieu s'interprète à elle-même. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, vous avez un discernement. Vous avez un maïel. Parce qu'il n'y a pas que le Saint-Esprit. Vous avez un maïel. Vous avez un problème. Il y a à comprendre. Ma commune en Zambie. Kolanda ifonge. Parce que dans la fois ma vidéo,
Déjà, c'est un frère, a un problème à bagage, nezana na se makasi na ete so asuka na classe net. Ba nekoboli misangai. Réflexion na eza vraiment assez. De ce qui veut dire mambo belé c'est tout à fait normal à désorienter bateau parce qu'on comprend dans côté net il babilo a bimisi lelo. OK? Je vais vous expliquer. Alobina likamorote ka CD. Bote ki la batu lilo banzambe. En quoi côté ka CD za bote ki la batu lilo banzambe. Tozana évangélisation. Tozana évangile, tozana évangélisation. Évangile pardon, il y a des gratuits. Des bibles zoloba. Bozo qui gratuit, bo pesa gratuit. Ya swatini ba disciple. Alobi na bango, bo kende et ko bixa babeli, bo kende ko te aliloba, bozo gratuit, bo pesa gratuit. Ma baki si alobi na bango boye. Bo mema yelo côté parce que l'ouvrier mérite son salaire. Ouvrier veut dire travailleur. Donc ce que vous faites là c'est un travail. Ce qui veut dire salaire na mino ero uta peka rawana, li futi na mino ero uta peka rawana. La Bible déclare que celui qui mange à l'hôtel, travaille pardon à l'hôtel, mange à l'hôtel. Le sacerdoce, c'est un travail. Le foot est où taraka gawana. Auto zalara nango contre ezalara abi à usage. Lelo oyo batuba ko abusé na musala yango ya nzambe. Na façon ya ko salela. Nde mabe. Po ya ko prester, aya ko yembe pa na ya zo senga ba $10,000. Wana ne comme mabe. Mais na babilo ko eza raisonnable. Moto se déplacer aye, il faut payer ses transports quand même. Il a une famille. Ta mususu ana musala musu asala raté. Donc il faut battre bazala réaliste que il faut kansa ndeko. Akolia wapi? Il faut azwa kawana. Quant à ba CD, duplication ya ba CD, et c'est évangélisation. Sikoyo, s'il faut qu'on duplique ba CD ko kabela yango bato, qui va donner là ou qui va fournir ou encore nani muto kopesa mbongo pona musala ne salema. Common sense, bilo mususu esenga molimo musantu te, senga maela bo moto. OK? De vous et moi, na koti studio. Na kesala banzembo. Na sali na enregistrer na graver nzembo. Déjà pour na kota studio na je dois payer. Ce qu'on mbongo na yuta wapi. Kana budget na ngato na salaire na zwaka. O tamsu na famille na yezo kokana note. Côté wana to longwe, wana ezaka enregistrement. Siko, pona ko dupliquer CD wana. 10,000 CD par exemple. Pona CD te kama et pardon ke na mokili mobimba. Il faut mbongo. Siko mbongo na uta na poche ya nani. Po ba CD wana bazo ba kene ko kaba yango ya ko kaba. Na ebite est-ce que les gens réfléchissent. Soki nzamba routa likolo akofungula lo la boaki mbongo na sezwa kene ko salisa CD to mbongo ebimelo na sa ya coussin to na sa ya mbetu. OK, problème te. Si c'est ce que la Bible dit, OK, d'accord. Na rozela nzamba kitilanga mbongo to bimisela mbongo miraculeusement. Toi tu n'es ba sponsor aba ange, ba pesa mbongo si c'est ce que la Bible dit, c'est bon. La Bible dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ba ko singa yesu mpako. Alobi na Pierre. Kene na mai péché mbisi. Kwa liboso ko zo fungule munoko bimisa mbongo kene ko futa pako. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Il faut savoir faire la part des choses. Yango bomoni lelo ba chrétien ba zabato ba za ko kufa na Bible na munoko na kombo yesu na munoko mais batikali ko bika mambo o Bible lo bate bato ba slogan bato ba illusion tel que je serai la tête no lake. Croyant qu'ils ont l'automatisme mais ba chrétien belé ba zo kufa batikali ko zala mutute. Bon, nako defi ça, nako defate. Tala banyongo, plus grave à kufina banyongo. Tout le monde a même la Bible, va celle n'entend pas kufina banyongo. Pona nini, bato ba illusion, ba ibi ko ça la part des choses te. C'est que eloko est distingué Daniel na Babylone ezaka esprit supérieur. À part esprit supérieur Daniel et azalaka nango esprit anzabo est distingué kai. Daniel atangaka na science ba babylonien. Tant ba poni bango comme ba génome ba travailler na service ya roi. Na ba satrape ba magicien ba tunyo sonyo na ba kotisaka bango classe. Nde loko zozanga ba chrétien lelo. Classe bolingi ko kendete. Otanga boli ko tanga te. Kara ba slogan ba verset biblique na minoko. Bozo ko kende pe nulle part. Boko sala sur place. Boko baluke sika moko bokanti nzamba zalaka na ebite magicien. Ou réciter ba verset au sali prière ba la moko vie bongi. Non.
Un chrétien ne peut pas faire la politique. Si un chrétien ne fait pas la politique, qui va faire la politique? Un occultiste, c'est clair. Ou bien mon Nzambe ou bien mon Satana. Or, politicien ça muto okamba mboka. Sikoyo, ceux qui politiciens ça sataniste, occultiste. Yene muto okamba mboka, yene muto okamba bino ba chrétien. Bon, on même na bino mo ba chrétien pour oza ba malere na mboka. Parce que Satan a ça la bolamboute, c'est ça. Or, sur otangi na Bible. Au monde que Joseph bazala ba politicien bazala ba Nzambe. So otangi na Bible. Au monde bazala bele banemi et autres. Bazala ba politicien bazala ba na Nzambe. La Bible dit hein, à la fois ajouter la science, ajouter la connaissance. Connaissance est important dans la vie à Moutou. Dans la connaissance, nous avons la connaissance générale, nous avons la connaissance de Dieu. Connaissance Nzambe, ça s'acquit par la révélation. Il y a un moni Paul Azoloba, mamuna teibino, eza maina makilate, eza batute, batubalaki singa, mais je le récite par la révélation. Là, il s'agit de la connaissance de Dieu. Le Seigneur lui-même doit se révéler en toi. Par contre, connaissance générale, mususu eza ya ko apprendre science, tout ce qui est à mokili, eza important na vie à mutu. Parce que ovana na lola to ovana na mokili ya batu. Et à maweza pasi ba ifongi ba kokosa kaka bato bazapeka lokola ye. S'il faut on dit ma bandoto na ba révélation na ba vision ya bato nyonso po alota ki to po amona ki c'est que ifonga sa pendoki so le faut on dit ma prophétesse Emerbi amona ifongi na mai aloba ki ifonga za randoki amona e mari de nuit soki ya banani soki ya banini soki ya bato balanda ke soki ya banani ngwana aloba ma mo ebele pona ifongi. Le ce qui est pas en doki. Bande koza pas ces amawa. Quand tu likambo sida. So muto kufi na sida nde wana selo ye moloto kufa na sida. Bien que ngana zone nandi magana nga yango te. So ki muto kufi na sida. Sikona sala émission mo na lobela mambo sida na liko kota na katite. Vita. So muto kufi na sida nda zaina nzambe te. Si des maladies. Si des hommes makana nzela ki ndumba te. Alobi soki moloto azara soki moloto azora sida wana accidentellement ou encore dans la transfusion to nzela ya objet tranchant falaka ya koluba ou ay koluba na ay koluba ni bino musibo yoka to bomone zalaka muto azwi sida aye koluba na miso batu ke no aye kobetela batu lisolo que non parce que naza chrétien tala naza na sida on a joué que on va d'autres transfert ata bino moko bota à niveau ya bassesse bota à niveau ya bassesse bota à niveau ya bassesse boyebi constat na sali généralement il faut ngetanga sala ba émission na ba émission le kuta salaka période moi ko c'est la passer Marcelo Makambu bandeko ata soki Marcelo ngaza nzambe te melngelo bate ko sa makambu bato bazala habitude ya kokata ba mateya bakati mateya Marcelo bandeko koteya alobi ezana bato musu balobaka ke po bala mwasi ona na bimina yote na kobalo ndenge nini na goûter te na kobala ndenge nini na koyeba ndenge nini sko ye bakati ka morceau wana batindelier tama Marcelo zote tellement vérifier na ete ko sala émission bato baza nzambe te ka ndenga mesana et du coup makelele bato pela ba commentaire ba finga ba loba nga mutu na kenda na Facebook na TikTok na kena ko contredire frère en lui disant que Matéa neza ndengonate aya longola émission ana aye koloba ke non et zaki erreur eza bongo te tout ça bla 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 donc une telle personne mutu moko boye aba incohérence belle généralement bo constater Matéa ifonge batu bayara toujours ko betele maboko mais émission o asali c'est le moloto bo constater na ba commentaire tout le monde est contre. Tout le monde est déçu. Tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Eza mamingi eza passé. Alobi moloto tanga kufi mo sinepe alandi après parce que ba kufa na sida. Christine a kufa après so plus de 7 ans. Eza mokete hein. Eza mokete hein. Alaï santé bien normal hein. Ayo kufa plus de 7 ans. Yaliwa mobile nae wana zango eza liwa ya kolandana
bandeko eza mami eza passé bomoni tant tozo vivre message nana pesa ya important koleka eza le temps que nous vivons le temps de la fin. Oyo l'ennemi est venu au nom de l'église kaka pona nini pona ko dépeupler au royaume nzambe pe pona ko peupler au royaume ya diable. Vous savez quoi? Faut ba préserver yango. Faut ba exposer yango te. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui veut dire et lo ko nourrir foi na yo mwana nzambe. Ya liloba nzambe. Tout ce ko yoka. Oza liloba nzambe te eza capacité ko détruire foi na yo. Surtout so oza fermeté. Bomoni ba ifonge. Musalo basala ba mona ngo plus bazwa ngo plus na angle mo oza physique. Mais c'est un travail oza spirituel. Ces gens ici tant baloba bazana ba venin. OK? Bazana ba venin. Objectif ezala ya roboma ba foi ya bato. Sikotango pesa moto litoi. Et que spirituellement tu n'es pas blindé. Ba o désorienté ba roboma yo. C'est ça l'objectif. Et à biloko, c'est pas donné à tout le monde de comprendre. Mais je vous dis, bah maman on a maîtrisé. Bato baza ba agent, bazu mission. Déjà, aibi doctrine était mamou il faut qu'il ne prêche pas la Bible. Azara a vu atangi mo verset moko après bani ko interpréter on ndenge na ye. Ko bilobela azali libanda ya doctrine. Ministère de dénonciation de la raté. Quoi que dénoncer ma bé oui, et ça biblique. Mais ministère, il y a dénonciation existe à rater. Il faut qu'il n'y ait pas un message. Jeff, il faut qu'il y ait un message. Nous avons mis un benga amut, pas tinda amut, un message à pesa amut. Il faut qu'il y ait un message. Il faut qu'il y ait un miniature ya mutu, ya longi ya mutu, tala ba vie. So ye moko aye côté ya ramate normal. A titre moko na bouke tala na chaîne na ye. Bon di mama amuna bo confirmer mama lo banabino. Ba vie ezala raté. Ba vie ezala raté. À moi, 800 vies. Et ça très difficile à comme attendre sur un 4 Mais ce qu'il y a miniature et longue ya mutu. Oh ya Moloto, ya Marcelo, ya Kofi, ya Songolo, ya Pakala. A cause de tala ba vie, a robeta ba 30K, a robeta ba 40K, a robeta ba 20K dans moins de 24 heures. C'est ça. Ministère n'a bâtir en haut likolo ba kombo ya batu. Bato bazala randengona, mais lui-même il n'a pas un message. De le sera lobby atika rolobela sou batu, toko ya ko babenga ngone ko dénoncer soi-disant que mutu songola songi seki boy salaki boy lobaki boy bat ba Holanda été et mission ya ba batu lola ba ifonge za ko désorienter batu na ba message ya lokuta na ba doctrine moko o ezali ya ba hérésie ayaka mikolo lekiawa et o Marcelo atei batuke Nzamba tinda sopati a Yesu alobaki na bana basi beke résurrection. Et puis babilo alobaka ba fondement biblique ezate baninga bazalarata. Oyo pesi verset. Obaniko décortiquer. Non, lui ne fait que parler. Aïka baza ya Nzambe te. Baza ya Nzambe te. Eh ba tu peux bazon di baza ya Nzambe te. Mais baza ya Nzambe te sur base de quoi? Pour ne lo moment mutalobaki to asalaki, atangi moi verset moko. Sans même bateau, pas comprendre yango. Du coup, et s'il n'a pas de s'il est aza nzambete, et s'il aza nzambete, asali ba vie. Et ama aminge za pasi. Ba ifonge, ba aza bateau, bazo pekisa bateau. Et qu'on se réunir. Bible sur le bas. Il est doux et agréable les frères de demeurer ensemble. Peu bi passage joana. Parce que c'est là où Dieu envoie les bénédictions. Bah, côté à bateau, babi mana l'église bâtiment. Et nous avons besoin d'église bâtiment. Bah, dit mna offrande des alliés et biblique. Parmi ba mission antéchrist à Zoa et Nathan Wasuka, c'est de faire cesser l'offrande. La famille, le seul moyen que Dieu peut bénir une personne en matière de recevoir, c'est en donnant. Raison pour laquelle la Bible dit il y a plus de la joie à donner qu'à recevoir. Pourquoi?
moto azo recevoir azo encaisser moto bazo pesa ye ezanti ba kote nyongo yango ezalaka malamu ko pesa ko kabaka tango zo pesa zo ko élargir tante na la Bible zo loba la main qui donne la main qui garde et s'appauvrit mais le boko epesaka s'enrichisse et le diable connaissant tous ces principes yango bomoni bako pekisa bato ko kaba bako pekisa bato ko pesa offrande et pourtant l'offrande est biblique tango bozo na église place mo boko sangana boko sambela et que ça l'on est aussi ba futa yango siko so pesa offrande te ba futa ça l'on ndengene non seulement ça il est écrit dans Galates 6:6 que celui qu'on enseigne fasse bien par pardon de tous ses biens à celui qui l'enseigne. La personne qui t'enseigne, tu as tout intérêt de partager avec lui. Dans la Bible, mes frères et sœurs, si vous lisez les actes des apôtres, bon, mon apôtre ne travaillait pas. Babane ko se nourrir, tope ko vivre. Na ba bien na ba biloko tope ba matériel ya bandimio babane ko zala wana. Bible lobi bango nyeso bando vendre sika moko. Et batuto babane ko zala wana, babane ko yana ba part ya ba bien na bango. Oka okuna teki lopango ya na mbongo na ye. Oka kuna asali boya ye. Babane ko partager bango nyeso sika moko. Siko le sata diable connaissant que eza balu parmi babiloko nzambe apambole la rabatu. Atindi le loba envoyé na ye. Baya kote ya batu kopekisa batu ba marambu wana. Mes frères et sœurs, nzamba pesa bino discernement. Nzamba sunga bino atozate pour convaincre batu. Mais to lobara to saka musala nzambe. To te yaka liloba nzambe. Nzamba fungola bino miso. Afungola biso nyonso miso to ko comprendre. Mais bokanga mamuna oloba na bino. C'est que il faut ngefe. Soki nzamba zana eto nzamba na sima na yango. Na mikolo ezo ya très bientôt. Nous allons justifier. Mais si c'est le contraire, 2025 est aussi là. Cet homme sera exposé. Et surtout que, avec Simba Mouwei, à moins que Moloto en à la faux, Kanda Zolo Bawana, si Moloto, Azaki Nzambe, Nzamba Moloto, hôtel, ma pour défendre Moloto, peut pas justifier Moloto. Yé, il faut que, car on a commis sur la base Nzambe, yé, à se rassurer que Aza Nzambe. Parce que ce qui est pas Aza Nzambe, Bandeko. 2025 est ici là, nous avons exposé il faut que vous allez bander la shit na ina oyaka awa na oya kusala analyse kande na ebisara bino bande konanga na suki nanga awa nzamba pombolela nga bino abonnez-vous massivement am de GDTV en foot asika tout le monde aime la sima de bonnes choses. Merci, au revoir, bye. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.